Grand prêtre Tchèque Bacha Mwamba kitoko grand prêtre Bacha Mwamba kala ah yo no bunga o to mwesi lelo wani Bacha Mwamba danger tout ça ndeko expliquez biso nan ah toi on a viré Châtillon na salon Jimmy Lamedo meilleur salon il y a France il y a de France donc tous on a viré Châtillon na avenue Rick Robert Keller. Ouais. Champion de France. Et ça salon de coiffure. Ça salon de coiffure, ça reconnu en France mobile. Oh donc il y a 10 000 main d'or, 10 000 main d'or. Ouais, ça là qui moko ya coiffeur ya King Kessero akufa. Ah, d'accord donc aya obatama wa. Te abatama te ma solo neza koto yebika eza koto yo mikolo azo aluka so ça na kota ba kota Paris wana. 10 000 main d'or, 10 000 main d'or. Donc tant que solo la main d'or faut que yeba ka non. Oui, ça la tout. Il y a tout des fois te donc il va faire tout ba matia la solo. Des fois te donc ba pola mukongo akataka. On va faire moka des fois te ya kataka. Ya solo donc batia mwamba ko. Batia mwamba ko kata ngoba. Danger ba pola c'est. Tout ya kataka banini. Ozo comprendre. Ya kataka côté toi kataka tini banini. Faut que yebela. Yebika. Ndeko nanga na saki na ba question moko poser, ozo comprendre. Po ba masolo eza mingi po na bana mboka. To yebela. To moni bino awa na moyi makasi mingi. Ngana ototika bato moko na nganda bazomela pelle forte. Ya malili ozo sentir hein. Mais bino boza na kayu, ozo comprendre peut-être mingi to yebike bana kini bakanisaka keno. Po to ngo yemba na moko, comprendre o lokoti lupangu. Hein donc comme de bambongo moko boye dans le vide. Bino bozo sala nini awa. Bozo beta kayu et ça ndenge expliquer na bana kini ba yebela. Maître Tcheko Bacha Mwamba donc ah poto bana ki joko lo baga lo mo ke no poto ezaka ba mboka nyoso quoi nde ba lo baga pa yo komate likolo esuka bula peut-être na bakini soto yeba koto likolo esuka nzo esuka te danger donc poto ezaka idéologie eza lo la te lo la kutu musika bani yebika lo koma oneni donc faut za la bila yemo se donc soko ye poto se ko ye lo la te eza lo la te ezaka mboka neti ba mboka nyoso banini ici donc lo respect extra ezate ezaka mboka neti ba mboka nyoso mais ezaka mboka motango ko ya faut za na idéologie il faut état d'esprit ça danger oui ba bila kene na yili kuna yesa la ina no ya tene papa maloba ke pour que nega po otala te banini no fo luka oyeba eloko nini penza ona ko sala kuna banini mboko soko ye awa ezaka donc faut sala quoi donc ndeti bino bo yara bino poto bo pona na bino musala ya kosala coiffure ouais parce que la poto banini no moni keza ba boulot moko to yebi ngo banda bo mwana depuis mboka donc métier za na mutu ba mboko soko ye faut sala donc soko ye pa ipe boulot te idéologie za moko faut sala formation banini ozo boulot moko boye ba opo mundela ni mutu azo sala te za ma trop quoi donc conseil ozo pesa ba masana kini kuna donc na mboka ezaka no tango za na ba boulot ke no lingo ya na poto faut za na moi idéologie moko boye idée moko boye ozo comprendre que non tant ba ndeko na so ba na ba kini wana ba Afrique partout ba nini tant ba zo na mboko yo ba ya ka teka ye ka kende amoni kaka poto amoni mindele mikilisa ye kini aina ba voiture ba nité to bosala donc tant ozo longa kini ozo apena ah donc idéologie état d'esprit fait ça là oui bien na l'esprit à caillou ou soit pour ye boulot moko pe na ba kini ba boulot ezebe na kini ba mécanique ezali ba électricité oh tant ya mundela peso valeur peso mustalo sali donc ya ka to ye ka sali ko la na mundele bona ba voiture ba nini ba immeuble ba nini autour refait ba nini soko za peso wa pour landa so ni non na lobia bato mususu ngana yebi yo moko bito lo ba masola papa wemba awa bato na biso ba masana biso ya matonge ba nini na cadre chance loko pamba ezaka ke no aye poto amona mundele ozo comprendre mundele yeyo jana fumenda no mundele yeyo esali ni mundele yeyo baso coiffer ye ozo comprendre bogos donc la main d'or donc azo tailler moto sentir que non on dirait zo tondre pelouse mais pelouse te laisse ozo comprendre na limbisi mundele yeyo mais sali ni et ça na ngo lokote o sentir na cadre kayuka ka après te check yo moni mundele ato coiffer tout donc ah ko la chinois to coiffer mundele to coiffer mutu to ya basuki to coiffer donc il me passe c'était du boulot ah ça te fanda bani to kama boko mundela e utali kolo bani no complexe mundele ke mundele bo sana bisika moko coiffer pe so il passe après mutu pe ya nini donc boulot ka za boulot donc na poto ba lokotaka mbongo te que non c'était moko boye après te check yo bien ko expliquer lo mo te na poto ba lokotaka jamais mbongo na mboka mo te ba lokotaka mbongo donc awa ne za bo donc atanda ko ba lokotaka te ata to velo ba chamwa mboko lokotanga wa ezarate ah ça idéologie za moko musala to za musala ozo comprendre que ça sorti na tout ba tout monde na kimba ya kuna ce sont des gens qui bossent trop dur très dur les gens ici bossent très dur mais na lobby ndeko ngana bi que non
bana kine bakoma koloba ke no bana poto bakoma bafakwa donc ba escroc tolingo tinda bambongo te donc bana poto balinga tinda su mbongo te ke no bazo maboko makasi bazo voir mana bambongo na bango kaka bango moko balingo tinda te ezalaka nini yango te idéologie change moni be bandenge bazabo na kini to mona ngo na match boyoka babenga ki mbala kita mundela changer je biso bana miki to changer ce que je na comprendre to tinda pe ya trop bambongo banini biloko ba mituka banini mabebele bilamba banini mais évolution eza nini tant tindi mutu lelo ko foye ba peke na tinda ki $100 lobi ya comme na 150 bani repiso susu o tinda selo musu ko bo évoluer donc o tinda na sens que mutu pe ayeba ko ndeka ko luka vina oui eza ni ngwana tant tindi mutu yo bunda pa même chose za pe mso na micho aux amtana za attention na dessin ya pamba na tindo dessin zo buleke na tindi dessin ngatika na 800 na kina militaire na kana dessin susika ya ndeko o tindi susika ya massa de mutu bo évoluer mais tant o tinda ye kuna sana lote dans surtout mutu moko babali na ngo kutu akomo sala mamu ebele otinda ake boyoma okute kuna kene na chetemba soki nini akesi wapi okopane mzake mutu mota msuku tu azado kotani baba te mito yotini mongo akomine mutu baba ono melane masanga akomine baba momi akomo sente ba économie te nini te zo mpana metam su yo akuta mso zo bubule mndake non ke mongo na zana ngo ba nini tu moi on a futa ndako te na tinda na bango kuna po évoluer to évoluer mais lo mote mais nalobi expliquer na bana kine po era moko incompréhension za côté wana o comprendre ngana oka master moko alobi mais yo bazo futo pena 1800 euros 1500 euros c'est ko zana mbongo ebele ba coopérateur moko parler pesa 800 euros faut futa faire assurance à car faut futa makambo ebele c'est que non biso mto sala plus ba effort ozo comprendre to tinda parce que ba awa mundele ko pesa yo ko récupérer ozo comprendre. Donc il faut expliquer que les gens ont des gens qui ont photo 1000 euros. A photo 1000 euros, mais il faut foutre un temps sur 400 euros, bien 600 euros. Au total, on a combien 600 euros, 400 euros. 400 euros, sur ta voiture, on fout assurance. On a moins de somme essence. Sur les gens assurance, on a fait les logos assurance, ils ont un bébé. Téléphone, abonnement, collier, bébé, bébé, les abonnements, sauf que on a autant de train, abonnement, il y a train, nous sommes un bébé. Afrique, c'est quoi donc babulaga no ba peso 1500 nyoso ya yo na poche babulaga to peso 1500 nyoso ya poche oh mundele ngeza boye idéologie mundele ngeza na tamsu mbongo sali fotika la kaka zo mprendre mais siko taba na mwana to tinda na Afrique wana eza idéologie ka tamsu makasi o bulega tuta ba congolais ba nini courage les gars oya mo kangisi obike na mo funa tinda ba tour na sa eloko boye parce qu'on va comprendre tant o tinde eloko wana bana kini bana ba mboka tout partout bozali na Afrique tout partout bozali nga za africain la bino naza mwana kini baninga na mwana changu bona de tila o de soupe a basa ko on a de tila de kona bino ngai ndeza bokini kini wana mboka na ngai kongo mboka do kongo na mboka na ngai na lingi ko na lingi bino trop mais deux en état d'esprit mo to en esprit mo tant batini no mbongo batini no 500 bouleta msupa ka na 500 wana bo bula tiso tini no 500 na tika na 500 msupa non tamso na tika na o kana ka na tini mais esprit que famille est évoluer so za masse de sa coopération masse peut évoluer yo peut évoluer na partie na part na yo mais o anga peut partie bon mara bino siko bon maraté donc je ça paye moi bon mutu dans la na ye tamsa boule tamsu asela mamne koto yo bon bino ba trop travailler na bino donc mon poto za mo trop calculer boye bien tout et donc expliquer mais mon poto trop calculer so munda peso 1000 euros ye ba tant ça ba calcul ba ni ba assurance ba no ba futa ba ndaku assurance ndako zali faut futa ndaku faut futa assurance à voiture faut futa assurance na nzoto ya maladie ya ino na ngai faut futa abonnement ba nini faut futa ma mwebele na tina so na kini tapso se retrouver le côté aux attentes so zimmo tam sur les 30 mais comme il est deux autres c'est là sur les 30 on a faut zambongo danger moninga ndete akotindelo 207 obuli sango okomino mopa okuna moninga otindelo 205 207 205 otindela yo tamsona na uzaki mutu mo azaba prière tout le monde ngo lelo mutu msuna famille to mutu msuna libando bona prière makasi so ba témoignage uzaki na bakini ba témoignage bien mais otine leni wana kuma mutu awanda ba eboki ta mutu ba eboki o sera so uzaki no benga 207 c'est quoi uzaki so bengi bwanini ya rappeler mona na prière na mangengenge comme ta so bengi so kamda ke wera nzeba wera so beta so ba fali bani na samba play oh na soutenir jibe na soutenir kinga oh soutenir ba moté
azara muta lo sambo bani mais tant 207 ye bani ni muta changer idéologie bon comme lia na yo benge boye bani ni to ka basole belé ba masa msuku ba kitaba kini ba biyaka mongo ezali ba ko mona kini kuna mongo ezali si on va peut évoluer to zonga sima merci ndeko en tout cas ngo fungoli bandeko na biso miso moko ba conseil ezalaka bien en tout cas solo dit bien yo bika mettre check ba cha mwamba donc yo bika neza ba cha mwamba on est ensemble merci beaucoup na leli vraiment qui toque trop donc yo azali ndeko na bino bona de tila o dudu supa bakisa la terre fertile waye ba tetangai donc quoi faire na kacha salon Jimmy Lamedo ozana Viry Châtillon na de France na 91 donc vous se trompez te soyez na salon Jimmy Lador donc tout ça va quoi faire tout mo Jimmy Lamedo azali nga bona de tila aba azali ya Soumane azali ba quoi faire à danser en basi ou ya moi ozana awa tozana Nathalie wapiye ma Nathalie yo jana ozoye boy bonjour ma Nathalie ndene ko bonjour papa oyoki masolo ndeko na biso alobi qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous en a moko ya ko faire passer surtout bandeko na biso yo moko ebika ka moko hein bakanza peut-être loko taka bambongo awa que non mbongo ngo vandika ka boye njete moko boye ya ba hero ozolo ko taba makasa mbongo na ebité yo conseil no kopesa kayu toujours osalaka wa franchement na salaka papa na za coiffeuse asaka la Viry Châtillon pas ya Jimmy ndenge de kobona lobby mais problème vraiment lobby est au soulever point moko très essentiel ya kolobake bande kon Afrique bazokanisa biso tozolo kota mbongo non toye poto luka poto sunga pe bango mais c'est pas dit que toza na plus koleka oyo bango bazokanisa eza bongo te so to tindeli bango 100 €, ça veut dire que biso pe ba auto tika na 100 €, to na ba charge to na bana to na makambo ebele to ko sala kasi bango balobaka ke non biso to bon bana poto bazaka maboko makasi donc bambongo na bango mondela pesaka bango eza bango moko na bana bango biso tout tolobaka bongo papa na ngai tant tozaka na Afrique tolobaka ke bata poto basaka bon makasi to kanisaki lokola awe koyaka mais en réalité to ekoya poto ango franchement yes la main d'or. Ok, kitoko. Yes papa. Ok. En réalité c'est pas facile. Poto faut ça là. Poto va pesa ka ofelete. Poto po faut ça. Toza awa na poto c'est grave poto to bomba on a poto. Donc to kokolo ba mingi te mais na poto vie ça très dur. La préférée encore je te jure. Mais dis yo ba lunette à danger toujours mona ba stemai. Lunette à danger. Or na kingo or na matoi. Et ça la difficile nini yo muto non wana yo o moni biloko to so mongo ya Afrique te o chene to bateka ngona Afrique ozo mona bateka ngona Afrique bon sikoyo na linga ko loba boy conseil nini yo ko pesa bande ko na biso na kine oh yo moko yebika ka ndenge balobaka etc mutazali na kisasa hein peut-être azolinga yaka poto bongo sans formation c'est le côté ayaka boye brou conseil no kopesa ye conseil vraiment ya kopesa bato na Afrique il faut aussi la former na métier moko c'est vraiment très essentiel parce que kolonga Afrique koya a kozanga koya bata kotanga eza pasi parce que mboka mundele eza compliqué auto kanisa keza auto zo mona en réalité te soko za barbare na poto ozwelo te barbare ça veut dire il vaut rien quoi ozwelo te o s'en sortir te il faut métier te côté donc eza moi passe pona nzela kutu ya koleka kaka fo ba kotanga aba komi gare du nord aba komi boy so za mutu moko lingino ambiance na Afrique po biso bato na poto bande kona bino totindela bino wana franchement toza désolé conseil gratuit eza ke bon luka moi eloko bo sala po poto to kangi te zanzela na biso nyonso nzaba ko permettre un jour lokwa biso to yebi pe bande ko boza na Afrique kuna boya mais ya suka na linko baksa boza mayele makasi na bambongo na babiloko to tindela bino donc to tindeli bino ba ko batela po biso pe ato buka te to salaka donc conseil ya suka ngwana nga kombo na ngai Nathalie Nama si na leli bo sentir kaka stemma ya mama Nathalie moi na poto solo donc vous sentir kaka donc na leli apesi pe conseil bien alobi mabete en tout cas banakin voilà donc maman Nathalie yo apesi bino conseil bien boye barake non na bakin wana ba jolibilité toujours na leli vous comprendre donc il faut en formation
tango ozolinga oya na poto foza na bulu moko boye na mutuke no tango na oya na poto na olinga nasala boye ça c'est vrai eno oya kokoma sheke na poto na coiffeuse na bandango depuis na Afrique soki te mais passe ya makasi merci maman na leli na sepele oza peut-être na bato kopesa mbote ou bien franchement napesi famille nanga mobima mbote Kamukitu Shiko Kapia Wabwana Sabine Bazé Belé Élysée libota mobimba pe napesi mes condoléances na libota nanga toti ko père de grand frère nanga mais normal les anzana biso nyosona ba connaissance tout merci OK